qui petit fali kokina petit fali nga dans sepelatoire parce que petit banga autant mambasala na bandal pas ko ta concert ezaka makambo zo mpa na kelema ya bi za fali ya za basala nyonso et tu wana kende ko ta classe pour ma musique ils ont ouais no ko ta petit c'est bourrique faut ko ta chic à maîtriser moi langue donc ça les bien bourrique vraiment mais petit ça ko tu bourrique tester étourdi maintenant il faut vérité c'est étourdi ça tu vois parce que ça on m'a petit wana na ke poto le biso to sepela petit wana fa ko ta bakour ayi ko la langue alukata métier moi osata menuiserie bien ta couturier donc pour musique yango ya zo beta petit wana donc OK yo na musique pas mutayi boyemba te so yo lo dozana Babi bino bato wenge o la partir wenge boza matumoli boko tum babi no mbere lo basuso mutuka liboso fali atamwa na ona vie ye za mutuka na ye papa ba wario babi ke babi no maza boma babi ndombe azana plein donc mesure lo babilo ko parce que woni batumbing bazo ba moni fali o akomi lelo mais fali tanga zo ngisangisa ba loketo na ba orchestre na ba swede ba iba ka ite répétez ça tanzo binisa ba loketo ne wana ba swede fali ala ka mukie na moi choko ne ndezo ka awa vous comprenez on fali mukie moi choko ne kana zolo awa ba iba ka ite ba concert ne zate wanza ba formalité ni bo mité mabe rien non ba muta mabe et puis petit la fali nga na sepene ba meme pour petit na c'est maman na bouri na yo bio ba ne déjà so ata moi ba yo kana ntoke no mama bouri après yo ba ne déjà ka batu ba waka ka lité akanda da ma ele sko lité akanda na micho na lité akanda tikali mais il faut la poto lité akanda les kata aux États-Unis yo bien monté lité akanda bisao azana na problème à santé écoute ça li bien ndenga kende ngwana aluka moi miliki vous comprenez minwa bon fa luka moi santé moi miliki po mo to confondre ne sobe oui Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam. Voilà, chers téléspectateurs de la 3 fois W.Team France Télévision, merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre à travers cette émission. Chers téléspectateurs, vous avez bien l'écouter la musique émission à Congolais. Tu as rapporté sur la Mambozo les cas. Na musique ya mboko na biso merci na confiance pe fidélité balobi agent César moko ya kana pikali le ngotinda biloko otinda biloko frère mamutu et ça va vitoro kuta papa Pierre Azana Marmoza kitoko je suis avec maestro avec lui on va parler sur l'actualité j'ai reçu déjà mon invité maestro bonjour bonne santé maestro et en tout cas qui mezali masolo ke kitoko donc yo bika mikolo na Afrique du Sud ba lila osana te moto to kotina ba bulange danger pour malili ya makazi Fali Poupa na mikili déjà avec Petit Fali ba tous 54 personnes de novembre le 25 novembre ba se perdre na yu arena papa concert ne zate wanza ba formalité ni bo mité mabe rien non ba muta mabe et puis petit la fali nga na sepene ba meme pour petit na c'est maman na bouri na yo bio ba ne déjà so ata moi ba yo kana ntoke no mama bouri après yo ba ne déjà ka batu ba waka ka lité akanda da ma ele sko lité akanda na micho na lité akanda tikali Petit Fali na poto lité akanda les kata aux États-Unis yo bien monté lité akanda ba petit na biso ilus ba o mata ba o kindi donc les 4 donc États-Unis papa venant donc tous les poulets ba na États-Unis ma bi ba tikeli 1200 kinga na Congo papa batoro ba million quand on comprend te comme on a million za million répétez ça on me suna mona na kanisa ke ko esobe mais nazo bisao azana problème à santé écoute ça li bien ndenga kende ngwana aluka moi miliki vous comprenez million bon fa luka moi santé moi miliki po mo to confondre ne sobe oui ala ministère boga abi fait rigoler ayi binzembu na oyo kengote papa binzembu na ye minwa bo mala nzembo papa va royibi ye sala nzembo ko yebana po nzembo sana bese nzembo papa chéri eza yete na bi yake yakoma na poto bozi abo ya koma poto pinda zo poto ana ok kota ki Mario ana poto siku na kota ki Mario minwa bo makota ki Mario pa na place te na poto ya bena nan po kombo za mukie mais il y a des stars à l'équipe. Star. Papa, il y a des na aéroport ba quand c'est sobe. So va attirer attention te. Oui. Petua na minyo Abraham, auta ozala ta senga ba bilamba donc na ninga zonga Congo. Azaki pa Thomas comme Petua na minyo. Kasi Petit Fali pa ke.
Petit Fali, quand on a Petit Fali dans le sépilatoire parce que Petit Abanga autant m'ambassadeur na bandal pas que ta concert ezara makambo. Vous comprenez là que ya bi ya Fali ya basala nyo so et tu wana kende ko ta classe pour ma musique ils ont ouais que ko ta Petit c'est bourrique. Faut ko ta chic à maîtriser moi langue donc ça le bien. Bourrique vraiment. Mais Petit quand tu bourrique c'est étourdi. Maintenant, il y a une vérité, c'est étourdi. Parce que on m'a dit tu as la porte au CP là, tu as fait quoi cours avec la langue, alors métier moi au sata menuiserie, bien ta couturier donc pour musique en gros yazo beta petuana donc OK, on ne pas mtayiboye mbate. So yo lobe ozana. Babi bino bato wenge o la partir wenge boza ma tout moli boko tout babi no mbere le basuso mutuka liboso fallait ata mwana on a vu ye za mutuka na ye papa babi wario babi ke babi no mazali boma babi ndombe azana plein donc mesure au babilo quoi parce que on est batumbing baso ba moni fali o akomi lelo mais fali tanga zone ngisa ba loketo na ba orchestre na ba soda ba répétez ça Tanzo binisa de baloketo ne wana ba swede fala la kamu kie na moi choko ne ndezo aka awa vous comprenez on fali mu kie moi choko ne kana zolo awa ba pa ebaka été vous comprenez babindombe ana raison parce que bon ni ba waro ba finga e fondé alors ba finga babindombe za grand star grand musicien asa banzembo ya danse mama mabe yo mama ko kana banzembo fali na fali za banzembo papa bibi to bibi wana za banzembo moko donc za thème ya kitoko ezate même mélodie ya kitoko ezate za banzembo moko donc e rumela te za banzembo mo rumela za mo banzembo fali mais moi ma beti moto kango tu otali na thème olandi thème banzembo wana mais za banzembo osakana te ba banzembo wa prêtre maman ma bibi ofa na famille bo olanda maman ma bibi mais ba bibi wana te yo fa na ndako na ya bibi bibi senta yo fa na ndako na bloka ndenge wana ba golo ba senta bibi bibi a jo ba mbolo ba jo tala na nze bibi wana bimi o to bata ba 6 mois so ba 8 mois mais so to gilelo yo kana sute yo kana sute pena minito biso aussi TikTok DJ Cheva le betango to moni ba golo na ba wario na cristal le DJ Cheva se pesa pas tout mais mingi ezaka biloko papa il veut me beta répétez ça lelo mizoka papa il veut me beta lelo donc dynastie de masona ngweza lelo dynastie masona dynastie babi dynastie et bimi eloko le bimite bat mazo kangote zo beta na ba bar te papa wana batata mabanga na nzembo moko ta mabanga wana mulata matama soko bito zu TikTok eza bloqué. Vous comprenez? Surtout que na ba plan sur les réseaux sociaux tout ça au kanga. TikTok eza au kanga, to que na YouTube eza au kanga, Facebook donc vous ba challenge tout salama. Bon nzembo ndenge wana simbité. Album ndenge wana simbité. Partout sur que na Facebook yango na yango. To za na yo yebi, ba bar nyoso to yango même na kin. Vous comprenez? Donc nzembo donc au moment où on est ba challenge moto sali na kata dynastie, so nzembo ndeti il y a des pliques na papier V. Suka na nkunga, aussi ya boalotin, aussi nzo babe ba yemi na modogo, aussi nzo ba na soleil wanga. Aussi mo la question. Donc ba biloko esalami wana to za ba biloko moi makasi. So renga lo suma kambo abeta tata Raphaël 2 jours wana suka ezala inauguration ya volume 2 ebimi ya dynastie. Invité nyoso ba ozala wana. Tutu ba ozala wana, donc wana eza sikoyo. Dans stade de Mathieu bato barata ba yasko na tata Raphaël ba savourer musique asika ma beta ide en tant Fachi bat bazali te bat bakima papa biloko wana ezali biloko politique wana ezali concert ba goloite wana ezali biloko politique ba pese mbongo nae aye po ma tata mokonzi tu comprends ezande mo tango waze kwa betara ba bengsaka na nini na stade de Martyr ezali biloko tata mokonzi waze kwa liwa mo so bord wana conseil na salam pierre moi ba image à côté kuna tia on va quand quoi ça les plaît vous comprenez maestro le la édition dans na caméra na cristal avec DJ Cheva isolé les eza gaulois après si DJ Cheva moté le grand DJ la rata bamboko donc ça confirme soirée wario na gaulois dans na caméra avec DJ Cheva to tala bana ba pour la dynastie jusqu'aujourd'hui ezoyo kanate. Papa, dynastie neza maman album. Muto ayo kaka vraie musique. Muto ayebi pena ke définition musique. Donc moni ba dynastie ça ba album riche. Vous comprenez? Parce que so otali a mélancolique ça na quatre otali donc mélodie. Elle qui formule 7 Papa
babilo wa ba fali wana ba formule 7 wana yebisa ngebeta wapi ebeta na baba papa wa bar nini yango zaka groupe bandumba so bavando ba obeta babilo ko wana ebeta wapi bandumba so groupe bandumba mola batindi mwa nina bango baso beta ngo papa wala papa omoni ba pede bandumba ba batu moko ba batu moko donc so moni ba obeta o segera si bafutaki si bafutaki so ndanze mafali ozaki mutama bibilo papa biso to beta la musique à vrai ozo comprendre et là on peut nous informer sur ce bic que non fallait qu'il va misser pour tout mais biso nazo sur les 4 euros bye bye grand monde des États-Unis ya ilu sa mona mikilité papa ya je visa c'est bimaki petit fallait mon poto bozo ya luso ça des so bito zona no côté artistique ya ilus na petit fali na eboyemba te petit fala bebo banzemo bambongo na bamatanga na mboka okay so yo concernant ya ilus balobi Clinton a invité ya bia fali bile bokomolo bango la Clinton c'est Yuma répétez ça Clinton c'est maman na Yuma nini maman na Yuma petona aoksi bana wenge soni ok bana vous comprenez zo mutuloko Patrick Beckham amemba mission na poto ozu petit na biso ata na kimi problème te peut-être l'accès déjà efficacité OK ozu mutuloko la bina filé amemba mission na poto mais bil tata mukolo ndengwa na bimingulu bali na ngulu donc bik ntolo wa mwana muda ngwa ngulu na bino wa ngulu bino ngona ngulu parfois c'est invité à wapi bien na fali ba yebani wapi bayebani wapi babeta musique place ni place moko babeta ki omona ya on se comprend na yebisa ki bien que non bill ninga zawana ezaki ba afutaki nyongo yebisa nga depuis francophonie mais zaka zaka na nyongo na eti zaka zaka ni pas beta na francophonie nyongo na baka basika ba bralimana batika ba nyongo ali atala mo afuta ngo ezate yango babenga na francophonie OK bon yebisa nga depuis francophonie ti le bill activité ni asali le 11 déjà yazo bimisa déjà moi bormo beaucoup beta fort le 11 dans 11h30 bill depuis atika mambo ba Zakaria na yebisa nga album ni ya bill asala ikanga na mboka bill ana nzemo malunga te bill lelo bill azana bill c'est na talaku papa dynastie ne soka atika beta mo générique ngesi mais générique d'avance dynastie ndenge zawana eza place ba grand chanteur bakutani eza mambo batalaku te yo montere c'est le utayembi c'est la seule maman nkunga tozali na besoin d'animateur parce que biso mo papa pv to ala animateur belé bonjour papa mwana kongo bazawana papa Clinton c'est Yuma ba ko memengulu na age wana ya baraza millionnaire un millionnaire ba ko memengulu les ama trop voilà chers téléspectateurs comprenez vraiment toujours à travers cette émission avec maestro Toro Solola ma musique ne roleka le côté ça moi trop la musique donc voilà tu as pour la bino ba congolais on va voir la Afrique du Sud on aura peu moi temps il y a Solola de cela dynastie ngai na on parce que na oki on pas batu ba dynastie par rapport à faire ne bazela ki yango mais ndenge zo beta za bongo te mabanga lisolo mabanga leke belé papa faire rapport à Jobu fort te bata Jobu ba support faire makasi ça va quoi ka ba regretter ba nzembo zo kana te bon mabanga ba nzembo zo kana te nzembo yo kana ndeni à partir à promotion vous comprenez album dynastie 2 et vous to bimo to kende et bien les 27 vous comprenez l'autre ça les 30 combien de jours déjà dans 3 jours oui bah 3 jours est-ce que nzembo ko kala mokini mobile vous comprenez donc nzembo zo yokana bato bazo savourer nzembo malembe donc ti to comme ti déjà donc ba novembre donc les âgés boulema vous comprenez pour dynastie eza maman album bo ba grand chanteur de ba imbi na ka question na tout neve muta fali alobi fali à l'équipe faire banda wa soki tina ki diaba na tout pays est-ce que fali na faire nani à l'équipe muninga la ko beta musique na l'équipe muninga la ko yemba koleka to pesa na ba constant o ya koleka koleka na musique koleka na ba bien koleka na nini na nyoso parce que si on toque na ba bien ba pe va l'équipe fali musique fali ananda côté mais na ebiso yo na ka fali pour fala la kisaka yete bo azana ndako malonga te papa vanda la place ba kende zando la na butu ba la mso na 5h mais na zo vérité papa il fait son tobito beta Google au monde ndako na e papa wana mama na ndako soto obi kutu donc na balingwa la place c'est l'émission na mamile le monde maman na ba paine ba piscine mais yo so mutu mo na fali auta ça l'émission mo ndako mo ndo footela na ma campagne wa bangumba so so na makolo répétez ça
oui c'est émission ba so so na makolo makona mikela ba so so na bangundu yo yebi ba biloko wana papa veut aller et puis Fally ndenge zawana ayebi ke yeso akoma Fally pour papa va exister. OK. Vous comprenez? Donc Kofi asala Fally na image ya fait rigola. Répétez ça. Kofi asala Fally na image ya fait rigola. Yango boni Fally le abima. Voilà ba comparaison to sala ngote. Voilà. Ba Fally balara ba za ba fa balara ba aquarium. Mbisa aquarium bali yake. Bali yake. Là on a fallu le roi là aquarium. Mbisa aquarium. T'es le roi aquarium peut-être parce que même tu n'as pas tout fait. Ça va pas 1500 la mutu on a répété ça. Ba pesa $1500 la mutu. Et alors besoin mon mutu. Papa zo ba mo passeport au rozwa caché. Il est petit au quoi na petit au quoi petit wana petit Fally ya zo mbonga billet wapi. To mais il m'a appelé Fally mtasali. Ah papa. Yorobo wana zo mbonga billet wapi. On est yorobo. Oh papa. Ba za bangulu belé. Bangulu baze belé pine bakia na mise ba okima. Oyebi ngote. Bana ba okima. Ba misa Fally. Na bato amemi. Azonga yemo. C'est l'orchestre misa okima poto ta Fally. Papa, ba misa Fally so mi balé batika na poto. Ba pecho ba banda baleke wa za famille ba mpela. Pecho na munene na bosa na komona kima. Petit muso animateur akima. Kabuya. Yo utolobi kabuya. Voilà, merci beaucoup. Abidjan Natao Dame akaba. Merci beaucoup. Maïs, on peut ça message comment qui est na souka. Vraiment message l'émission les gars kitoko. Taratona ba South Africa lelo mali ali makasi donc on dérive hiver en ngozonga isusu. Donc mali yango tozalia na kati donc funa boire asko ba sentir maestro. Il faut boire bango et ça va bien. Faut boire bango ba soutenir ma solo. To bosanité agence makasi na kati Africa we kangi ma solo donc tunanga Pierre azaki na kin bat balele lisonga na minute za na kati terrain. Donc to boli pa agence vandi kitoko. Donc to bosanité mais autres zara place to zara likolo. Mais zara wana na pinani. Zara wana kaka na Rocky to zara wana. Donc dans bosanité 5 ans mutunanga kati Mila ye azanga raté coach. Le pe na igna lifanto wina ana kata terrain moi na biso wina azaki aki peto saka na mukie donc na se permission le gito to bosa inte mera palais ye toujours faut chaka e grâce massa ye to bosa na été mère patala mbiaka mère atala ke mission ndazali akuto déjà se connecter on s'est connecté déjà voilà merci beaucoup donc nous sommes arrivés à la fin Maïs en tout cas merci d'être là ce soir chers téléspectateurs merci beaucoup à papa Pierre à Jean César Moko Kekuna au tiki biloko na to tiki Boss Cabo. Parce qu'il est trop fucking Cabo. Merci. La diva, moi sur appelle ça la diva la Zaiko. Appelle ça mère la diva. Ça makambo donc il y a trop ça ne pété. Ça pété Mukulu, le grand coiffeur. Le président Chile de Brazza. Oh, le président Chide de Brazza. Non, il n'est pas ami. C'est quoi le Tunangai? Chide de Brazza. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Ok, merci. Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam.